bango tout bakoma ba le prix siko problème eza oyo amoni kaza ne guidon azala ne guidon oyo amoni ozala ne tout bazala tout mais sikoyo naki guidon boza na makambo to naki kokota kwa mimi basuki ya pembe basuki ya pembe wana bayeba sikoke makila ba jeune eza nani mutu azosala sikoyo bayebake bino bokozala na bino ba guidon mais soki pine eza te velo etambola te wata banda depuis aza omnipotent omniscient omniprésent na musique ya Congo ntango bazala bango bazala te et puis ntango bazokontinue kozala bango bazozala mungwa na bilei aza conscient moyen ya kolandela mingi eza te potoko neti ye jeune wana mafuzi fele biso nga aza matadi ya azaka art fele biso mafuzi wana sikoyo lokwa basali association ya bato bakufa to compliqué bango te faut kotika bakufi na bakufi bakundana Raf Ngindu, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngindu. Une of les jeunes leaders de la guerre. Artiste Nayo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Bonjour, bonsoir, Nababone Nyosoya, Congo Promo Télévision. Très chers amis internautes, encore une fois de plus, bonjour, bienvenue dans votre nouveau numéro, Kakandenge Tolobaka. Pour s'abonner massivement à la Katia Congo Promo, je suis Bella Louzé de votre journaliste na Katia Congo Promo. Là, je dis bonjour à mon boss depuis États-Unis, Katia Dallas, monsieur Raf Ngindu. Voilà, très chers amis internautes, derrière, on a déjà au Moneza terrain. Je suis passé, je suis avec l'espéritas d'Héritier Watanabe, parce que Héritier Watanabe a fait un concert le 7 décembre na Katia, terrain Vélodrome, qui tambo mabele, qui tambo mbokane, place Héritier Watanabe, qui tambo Héritier de Watanabe, tangi na ba Saint-Georges, avec ba étude ne. Awa kaka na kati ya kitambo alobi ava banda ba concert ne nyonso ya 4 districts Kaponi kitambo mabele oyo et bomba e mabele oyo abima na kati ya kitambo. Voilà, très chers amis internautes, nazozo déjà ba spiritas et voilà, vous comprenez déjà que nous sommes déjà avec le spiritas de l'Héritier Watanabe Goga Totorino ya Tembele 7 décembre na stade Vélodrome na kati ya kitambo balobesa likama mabele mambe mutamutazonga na mabele na bango. Voilà, je suis aussi avec Bella Louzé de na kati ya plateau na biso le toromeka un peu ko kabola plateau le lonaye to ko solo na ba spiritas parce que balobi jour J moins combien jour J moins 3 jour J moins 3 et voilà, et l'artiste Héritier Watanabe nous donne rendez-vous le 7 décembre na stade Vélodrome. Toza déjà na ba spiritas Bella to ko ta déjà na kata jeto me ka solo un peu na ba spiritas. Bonjour. Bonjour. Bon, voilà, nous sommes avec les spiritas Congo Promo, pour s'abonner massivement. Événement, il y a le 7 décembre, Bozia Mundenge Nini, Bino ba spiritas, il y a Héritier Watanabe. Togangi nano, watae. Événement, il y a le 7 décembre, Tozia Ngoloro la. Début ya bonne année et bandeli ya ba fête ya ba bonne année ba fin de l'année et bandeli le 7 décembre. Le 7 décembre wana to bendi le 25 décembre komi le 7 décembre. Donc poto sepe non Noël bien photo banda non le 7 décembre. Balobi stade Vélodrome to ya ebele to ya ko sepela na musique intelligente. O ba musique ezaka non ebele mais intelligente ezalaka moko. Wana to kosa na adresse to bossa na pas adresse ezalaka pas kosa no sa totori na moto na tembe yango to bengi le spiritas de partout tous les 4 coins ya ville à Kinshasa to bengi bino tous les 7 décembre awa na stade Vélodrome oyo eza déjà épave to ya jour wana to chango monter to chango ba pinet to tindiki yango tina moya makelele to ko tindika yango tina moya makelele balobi balinga te. Toi, le déjà avion, avec la souke décollé, bah kangango li souti.
ulaya ezalaka ta telemisa yango ambute nzela avion mpe ezalaka na embouteillage te eske nzela na biso totambola na kozanosa toa na embouteillage te donc soki omoni ke okala avion leka liboso sor na yo moko oyeba ndenge totutela yo baotiao na cercueil to okokoma machine bakokatakata yo bozala rebele te bato balobi baspiritas bazala ebele te wana bazala bongo oyo balobaka bazala ebele tomona nde basoro na bango ezala mpona kota na mama bato te bango balobaka bazala ebele wana bango wana bazodindaka na bebale nazoyoka kutu toyebi na biso te babiki mutu moko babika basala komi sous-marin sous-marin na fleuve du Congo tumeli na mai ye po beta le 7 les 7, maman, les 7 ezakaka, les 7 dates ezakaka, on a rendez-vous moko le 7 décembre stade Vélodrome avec la team Watt au grand complet, na ba spiritas, na papa na biso papa H, le grand H, grand homme, on parle solo. Yango to bengi ba mourir à la bonne musique. Bato ba linga musique a bien. Et ça concert moko toyebi ke wata musique ne ko yoka ngona papa na mama na bana na ba cousin na ba nièce ozala kutu déranger te on a culpabilité te po et sanité za la raté. Chez nous c'est la musique intelligente. Tant on va la musique intelligente to mettre kango en pratique. To lo bango karaté po to sala rango nde. To benga wata monsieur le chanteur te azane monsieur le chanteur. Bango la ba mpesa ba kombo. On a ko ko zongo wela nga le prix. Nga na banda boy. Nga na banda boy. Nga guide. Ba tout ko ba le prix. Guide azate. Tout va comment va le prix. Problème est ça. Oya moni kazane guidon. Azane guidon. Oya moni ozane tout. Azala tout. Mais sikoyo naki guidon boza. Na makambuto naki kokota kwa mimi daba suki ya pembe. Ba suki ya pembe wana. Ba ba sikoke makila ba jeune ezanani. Muta to sala sikoyo. Ba ba ke bino kosa na bino ba guidon. Mais soki pine za te velo etambola te. Bana monde entier baolanda biso ba amoureux de la bonne musique nde tolobaka oyebi ke concert oyo ya stade Vélodrome bato ebele baopesa bino chance bato bazozela bino le 7 décembre maboko ya kokanga misu na tv misu na direct misu na whatsapp mpona kotala le 7 décembre aya na kati bozoloba nini est ce que bose préparé est ce que bosali promotion ifo na artiste na bino mais joyce fo yebisa bango ke stade Vélodrome emelaka stade Vélodrome toyoka makambo wana partout ke na maindo memelaka mais emelaka bapaya stade Vélodrome emelaka bapaya oyo eza mabele awata wata beta bali awa de temps kaka azoya mabele mo eyambi mwana biso aye ndenge ozawana aka le bienvenu na mabele na ye oyo eza mabele na ye ntango totamboli na mbula bana tobandaki tokota tobandi magasin totambola toza le bienvenu bato tu baoyamba biso bien po eza mabele ya mokonzi ya mboka bato baozela esheki wana mais bango fo bazelaka fo batala wata bata top na bango ti bango fo bafanda na tv baotalaka ndi wata kandi babanda kotala ye bakokontinue kaka kotala ye bango banda osala te fo wata nde kaka asalaka bango batalaka bango ni baza wana fo bavanda na pena bakiti wata babeta yape bazwi tv na bango pa wata osala nini ozwi telefone mais kosimba onayebi te bomokutele scène musicale te fo topesa bango nde balobela po bango bazalaki balobela wata tosali yango topesi bango makolobela po biso wata kosimba ya wata banda depuis aza omnipotent omniscient omniprésent na musique ya Congo ntango wata zala bango bazala te epuis ntango wata azokontinue kozala bango bazozala mungwa na bilei bazozalaka mpe kaka te donc wata azalaka mpe akozalaka kaka oyo baomona lelo baomona yango lobi koleka oyo lelo mpo baozelaka 2025 soki 2025 akokita amati 2026 wana akokita amati vraiment le 7 décembre à un stade Vélodrome bakoyoka nzembo ni boko proposer bon côté okana bamourir la bonne musique ok bamourir la bonne musique ya Kinshasa mobimba tosadresse mingi na ville de Kinshasa po stade Vélodrome eza na ville ya Kinshasa toyebi ke bamourir la bonne musique baza pe belé na ba province o baza pe mobiliser ba yoka musique intelligente ba se retrouver jour yango mais to ça dessé mingi na bana king ba mourir nyonso ya la bonne musique bato nyonso balingaka musique ya malamu bato nyonso balingaka koyoka musique ya muma musique ya bien
boya bokozala décité déjà ku bozala décité pa wata banda retirada tokozongisa bino mokie na maison moto ana banzembo oyo ayemba na orchestre ya bato mais oyo ebundisa baalbum bachef d'œuvre ezaka agoga oyo ezaka leoso abandi même bafokale na ye bato batombolaka maboko likolo donc loko aza na makambo malonga tobengi bino tobanda bino mpena banda na maison mare mpo eza ya biso ata olobike bino maison mare moto ayemba na maison mare kana komona héritier moto ayemba bagima lelo wana kombo na ye héritier moto ayemba remise et reprise kombo na ye héritier na fiche wana na CD wana bakomaka chanson ya héritier auteur compositeur héritier orchestre ndenge batie maison mare nyonso héritier eza ya héritier tobandango mpena na nko tokomi koya retirada na retirada bino boyebi kote lokanga bango kachi baninganaka te toana ba prise de finition kuna so tobandi kaka boye bato babandi to tobandi ba DDD mabe bandi tata zoya na BM kutu ye kutu ja tata BM angumba ne orchestre ya bato azui muto abimisi ka pembe na muziki o akoti déjà retraite avant l'âge yona akoti retraite avant l'âge akoti retraite avant l'âge azana gomme ana gomme maman oyebi signification ya gomme la gomme la gomme est moins chère oyebi signification ya gomme tant tokendaka na nchiki tant toyekola kokoma derrière mpona osalela gomme fozala nanu mwana ozoyekola kokoma abc baopesa yo stylo te me baopesa yo crayon mpo ozoyekola soki okomi mabe oefase eloko yo moko komi mais ye moko kana kasi na gomme te ye moko atanga moni ke asali moko malonga te na opesa yo komo nini na efase oka mpo nga mona sa te fo ezalaka komba gomme mpo amilongola na nzela sa kuba simba ye naza nanga buka ya bolingo na yo nalingaka te nalia na batebele nalingaka nalia na tonde soki nalembi nabombi ndambwe nakokontinue goka pesingaka dandine sole bolobwakisa nakokoka te naza berge anyo nanga soki basenginga napese mbeka nakorefize Etienne Tadamuno sans inconvénient nakoyango tina suka nakokabate nabomba nalia ndambu navila tambo nakochauffe repasimba soki elanga petit goût Mikaele simashege amunalekisha amanelengi bebe bomamise amu osakolela elenga boye bakozwango wapi soki wata te bakozwa makambo boye wapi novelas mama na ngai novelas okapa tona biso ya musicien te naloka banzembo biso ezaka tellement goût ekotaka biso evandi biso na mikwa na makila na mai na suki evandaka biso vraiment ya kosakana te tosalela bango novelas mokie bayoka bilengi wana ya mayoka pa toana na biso kaka na refrain toana na biso kaka na refrain otoka ebandaka mwa refrain voilà tokatango kaka wana kaka mwa mokie kaka wana sosalango nakobanda biso refrain ngongo yemba bodefisanga mongongo awatako baba mala balobanyo munesiaka yango moko libuma mwasi bota mingi jamais tikala kozanga nduta ozala batre ya Ernest abikisa mboka mpona bote na ye anasi automatize love manuel eleki pasi bastronaute balobi vimote koti na Jupiter bamazon badeside ke baya mission na terre mpo baleve nansi baintroduise ngai na planète mosusu mpona bote na ye pelelo na mbinzo esi eleka kala lokomi lotangwaki pekapeka zambe ekoti nzala moto tuna oyo kolesere alelo kaka lelo boliwela na te lelo yo esi tomeli mayoka pa
tokoyoka moto te tokotya mutu bakata Voilà, merci, merci. Et voilà, là, tout le spiritas de Héritier Watanabe Totorindo Yatembe le 7 décembre na kata stade Vélodrome a na kata kitambo babi eza likamba mabele mambe babi mwana mwana zonga mabele kata bana kata lo bana ouais le 7 décembre moki les otala est-ce que stade Vélodrome ekotosa bon omoni maloba ya mokonzi erataka te babiso to baspiritas touti par-ci par-là toye Kinshasa mpona topesa fort ya elenge ya musique ya mesele chanteur oyo akosepelisa bana kitambo epuis baspiritas nyonso ya monde tosi tobeta liboko na mesa. Je pense que bozomona déjà force terrestre déjà babander eza déjà likolo na se biso moko baspiritas tozo massacrer. Donc kota ba promotion rien à dire. Tobengi batuya la bonne musique ba o balingaka musique ya malamu ba o parce que mais c'est les chanteurs jamais ayemba bêtise o eza Héritier Watanabe Goga Toto ya Tembe Kabeya wetu orchestre présidentiel awa kaka donc mingi ya koloba lobeza te biso toyemba nde biso toyembaka to bakabase lete soki bandenge ni si bandeni te biso te biso to baspiritas bato makasi bato babanga na passe to esprit o travaillera na vitesse oyena boye biso to kota na boye idéologie ndenge kaka ezalaka à partir ya na biso de la forêt igwe donc idéologie etikala idéologie biso to baspiritas na mingi ya koloba te na esengo ya makasi nde toyambi na bino nanu presse toana bino ensemble na kati ya terrain ya Vélodrome tobengisi bana ya kitambo Bandal Selembao Bumbu Kaluka Lemba Matete Changu Donjili Masina Ipeni de Tukeni de partout par-ci par-là bana kisasa boya boyo koyoka musique ya meseli chanteur Héritier Watanabe Toto ya Tembe Gogan. Voilà. Merci beaucoup Maxani d'abord. Bon, ngai na bengi sika ba mourir bonne musique donc rendez-vous un seul rendez-vous babi les 7 ezaka na rendez-vous moko ezaka un événement moko ba onyo surtout ba luka ba sala so ba cha ni ba sala promotion sans les savoir. Donc un seul rendez-vous ezaka le 7 décembre awa na terrain na stade Vélodrome awa ba spiritas ba ebele donc ba mourir bonne musique ba koyoka l'homme l'homme qui tient la constitution de la musique congolaise. Donc sans rien na musique musique exacte. L'homme qui tient la constitution musicale. Musique exacte. Donc nakata musique no okuta géographie nakati. Ezala nonte. Nakata musique no okuta histoire nakati. Ezala nonte. Nakata musique no okuta éducation physique. Ezala nonte. Donc ça dit moi j'appelle le mélomane de la bonne musique baya ebele na stade oyo biso mikolo tokomona batoko ngombi donc baya ngombi ebele donc ngombi donc toko ngombi donc biso mikolo to ngombi awa ba mélomane na bonne musique ba spiritas à monde entier partout place bazali donc un seul rendez-vous le 7 décembre awa na stade Vélodrome pour ebele donc Yemoko Héritier Watanabe ozala déjà avec Tim Wata mon grand complet. Merci beaucoup Nabino ma sœur on a dit ce soir on s'appelle ma classe. Tout ka ba garçon ba tanti ba maman Héritier Wata maman Suzy maman ba maman ba pour ça na boya oloba couper des jeunes là tami ba bi les jours là les jeunes les na ba nyonso ba spiritas no so ba olanda bon bi rendez-vous za moko mingi kutu yo le les 7 boya to tonda awa to puka terrain to pusango to pusa wana nenga ba pinete na nenga na biso batu le to cha makelele wana to sani to tindika ngo wata ko balusa mabela kitambo ta mabele na e wata toujours un leader na bango mingi le bezate ta
tosisa bango apetia le 7 balobi notalaka nde minene yango ezali wata notaka donc plan yango ndenge ozala biso no baspirite sino bata liboso nano tozali boye ebele rendez-vous ezaka moko le 7 septembre nzemoni bosengi mpona papu akotela nango Simba. Oui. Simba. Oui, yango nde na actualité la minute osenge donc mingi alobi ete babi le 7 toza awa. Oui, toza awa donc babi pembe biso motema pembe donc sawata mawa mingi nayebi te na minute oso boyokana na oyokana pas sawata nso azate donc ikoka na motema toujours baspectacle totonda awa donc topusa eso terrain oyo nayebi te mingi alobi ete balobi mikolo tobosala lelo moko balobi mikolo oyo eza kaka slogan esika ekomi kaka lia mosaka na ndunda donc slogan ya biso lia mosaka na ndunda omeli energie lia mosaka na ndunda omeli Lia mosaka na ndunda nabengi baamoureux desi nyonso oza na baproblème ya bolingo boya moto atongaka mitema ya bato so baboya yo oza na problème moko boye ata famille bakanga yo ya koyoka miziki ya wata ya koyoka mongongo ekalimaka nzambe so nzambe ana kanda ya koyoka ye toto ya tembe tobengi bana gitambo bana lukunga bana funa partout na Kinshasa mobimba boya toyoka miziki ya goga baamoureux desi tala baamoureux desi kovanda no na ndaku te so kovanda na ndaku yo kotikala kaka bongo yaka okoyoka Simba amour eleki charman elengi okoyoka ngo so okoyoka banovelas okoyoka baadolfo okoyoka bavancas okoyoka bamama Solange tala boya nakosisa batitre nyonso boya kaka boya kuna boya koluka ngo Maki motema moyemboyembelaki nga epesaki nga pasi na motema ozopesanga konseito mpe ozofinganga nyongo ya nani nasila yokoni kolimbisanga nana maloba babakisa nazopesa nanu mbote na baspiritasi nyonso tout partout dans le monde bon tobengi ka bamoureux de la bonne musique donc rendez-vous n'est pas manqué toza awa na terrain Vélodrome le 7 décembre bon lomona okolobaka mwa mokie toaka na système afentaka baraka donc biso musique na biso erataka non namona place wata betiaka te badati tala ebele me bino mo bomonaka baresultat donc moto amoni ke aobeta musique logo héritier tomona mpe kaka badati po événement et puis musicien oyo aka na capacité badati ezalaka kilikili eza kilikili badati eza kilikili parce que aosala mosala ya nini ya kitoko depuis babanda barépétition na réseaux sociaux baconcert eza te oyosela réseau te depuis babanda barépétition ka barépétition na barépétition baconcert eza te oui mot de la fin tona biso kuna mot de la fin te po biso fin eza te po après awa date mosusu ezoya biso badate eza après les 7 tokuta babengisi baspiritas nyonso baamoureux de la bonne musique Bukavu na Goma. Oui, après les 7 tozwi mbala moko avion Bukavu Goma tona 2 concerts kuna na Bukavu concert moko na Boma. Après tozongi kin t'enchaîner tour de Kinshasa pour photo beta na tous les 4 districts ya Kinshasa bato bandi na district oyo ti tokokita ti tokosilisa na chango yango ntangi naloba boye na baspiritas oyo batindi bamessage toza awa na kitambo bana tobandi kotambola kitambo bayesi biso mwana kitambo aza kaka donc mituna mpe bobi wata mwana kitambo epa na bango wapi yo ozoluka otuna lakisa yo ozoluka oza na répondre bango mutu na age na ye wana ozotuna lakisa epa na bino folo bake lakisa epa na ngai yo ozobake lakisa epa na bino ozokana mpe soni te yo mokolo bongo ozobake lakisa epa na biso so yo olakisa bato epa na biso epa na bino no epa na yo siko wata olakisa ye epa na bango te wata olakisa epa ya wata na kitambo
wata olakisa ndeke moni awa epa na nga moni awa epa na nga mais sikoyo lokola aza conscient moyen ya kolandele mingi eza te potoko neti ye jeune wana mamfuzi ve na biso nga aza matadi aye azaka out ve na biso mamfuzi wana sikoyo lokola basali association ya bato bakufa to compliqué bango te fa kotika bakufi na bakufi bakundana lokola baza bakufi na bakufi ko totika bango bakundana kotaki ei no sepe na posa kobiala aloba mikolo mabilo mo boy fo afuta bato docteur yelo mo boy on est bato basalela ngo bazoyeba ngo te baloba ke on complique pas les ignorants bango bazoyeba te baza ba pire ignorant bavandi mpe na kati ya ignorance bango nde baza wana biso tona badate soki oza yo guidon metia badate tona to bando kalite bino te po kobeta te bino bozala wata beti boye koloba siko vie na biso mavuzi to comprendre ye aodiembela vie na ye ya kitambo ayebi ke so adiembeli ye ta ozwa makambo te vie ana makambo te nga lela na bemission kingani kuna abetanga kara me nga na peti na ye wata bobo ye lela kaka wata cop na bango siko ye lokwa a comprendre ke tona cop na kitambo eza wata il faut na simba ye pona ya bato batalanga bamonanga po muto na yemba te muto na nga kuna kama ukio akoy mo musicien ve mavuzi musicien ve na biso oliaka ne ba mipate na kwe ve ko musicien ba mavuzi musicien kana tongo be ve mavuzi musicien bon to tenir rigueur te ba spiritas to tenir ba rigueur te aza mona kitambo aza na place odiembe te so odiembe live na ete wata makambo wata cop loka wata cop fo bato basala cop po balia to tenir rigueur te mais ye moko ayebi batiaka musapi na nsima koba te j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.